Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Selon la monate, sango mon seigneur moke, à l'équipe on a un écran le bique, sango ya Sangabouya la zamabe, sango ya Keri Makila zamabe, sango ya Nino, kakaba pasteur, ndeko bongo la motema. Nzambe na fongola lola te, non pe ba fongola li felote. Li feleza prison ya Satana. Lola eza place au bana Nzambe. Bato ba yeba ki Yesu Masiya lokola Seigneur sauver. Esika ba ko vanda, esika ya kembo. O ba ko yemba Jérusalem boka sika. Nde place ba ko vanda. Bato nyonso ba yeba ki Yesu. Bato nyonso batambola ki na ko banga Nzambe. Nde bangwana ba ko kota. E ba ko kota na kati ya kembo na kati ya gloire. Na kati ya kembo, na kati ya sengo ba ko yemba na ba ange. Mais bato oyo batambola ki na vie ya kobanga Nzambe te nde bakobwaka na moto prison ya Satana ezakali felo mbula na Kinshasa na juin zobeta engeli biso ke Nzambe azosende makamune na ndenge na ye nde kolo bongo la motema changer bongo la motema zela calamité Yesu Masiya zoya Bible lobi celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises ngam tunazote c'est l'esprit de Dieu c'est poussé par l'esprit de Dieu lobi na tango akale komaki soki mutu alinga bondela Nzambe pozwa grâce na nzela ya offrande to na nzela ya mpate bakozwa bako imole pate makila ekosopana so makila bande kosopana e bandaki kolongola masumu te bande kobomba masumu yango moni tango Jean-Baptiste amoni Jésus abi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Oh, le péché, makila nyama, et bande ko bomba lisumu na tango kala. Mais makila Yesu Masiya, et pour na ko ôter péché. Na minute, mosala Nzambe no aza taxé lokola mutabakis. Tant na vandi, na mitu na Nzambe na binzambe seke basali no bazate. Seke Nzambe na basalite. Do basali no so baza diable. Nzambe na basalite. L'église, répentez-vous, car le royaume de Dieu est plus proche. Lelo batu nyonso bakomo finga basala Nzambe. Lelo batu nyonso bakomo tuka basala Nzambe. Oh ko finga mosala Nzambe Bible lobi, qui est-il de juger mon serviteur? S'il tombe ou si il se relève, cela regarde son maître. Lelo mosala Nzambe komi sija licho, sija ko finga. Na biso place nyonso ba fo bazali ba vrai pe bazalaka. Batu. Mutu musozo tanga komo na ye, aza père spirituel na age na ministère, eza mukolo ya age na yo. Mais si par exemple papa na biso mutombo azana âge ministère à 45 ans ministère tant dans le calendrier papa exactement donc âge o ngala zanango eza âge na ya ministère tu vois maintenant donc tango ça bon mbala mo malédiction za likolo na yo bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nzambe apambola bino. Eza wabino pasteur Guillaume Moulemo. Naye comme un message moi très important. Na kati message oyo ezaki prévu na ko sala émission. Mais na butu lokwa na bondelaki na bondeli Nzambe. Et Nzambe azopesa nga message, Nzambe apesa un message na ngina teya. Ngana pesa na continuer témoignage pour ndeko ba binga na témoignage. Et puis ngana pesa ba message to pesa ka délivrance.
Seigneur abisinga non na pesi yo message moko olobela peuple na ngaba yoka yangwana na yeli boso na yo na boyi ko bomba message ya nzamba pesinga na ina exposer message o kolo a pesinga na yebi ko sala dessus te sika ozali na lingi to kanga miso avato ko tana kati ya profondeur ya message na biso oyo kolo a pesinga Nzambe akozanga te na kopambola yo avant toute chose esenge na biso to sambela kolo to pesio merci to komisio poza malam zala Nzambe na biso monene na yo makasi na Nzambe liko na biso na kombo na Yesu Masia kuma mapoza Nzambe na kombo na Yesu Masia na bondeli pe na lobi amen. Gloire à Dieu. Nzambe a pambola yo. Nzambe a pambola yo. Et message yo na yeko pesa yo na yeko bela à ce qui concerne Jésus-Christ revient bientôt. Et Jésus revient bientôt. Et Nzambe a so langa na butu na makambo. Ndeko la mekaki ko mitungisa makasi pe na meka ko sala kwa ko beta kara. Mais na nzela tina zo tambola ko la zo bisanga kende côté ya message oyo. Et il a ngila bisa ndeko zo la nanga ndeko mwasi ndeko mobali. Jésus revient bientôt. Kalamite zo ya basin au Christ lobaki. Basin oyo kolo Yesu Masia lobaki soki na kei ayebisi ba apôtre abina kela ke ko bongisa sika mais un jour na ko zonga. Et tant to ba revient c'est que mutesi akendaki akoipe ko zonga un jour. Ya ona ina biso ta yango ekoki ndeko Yesu Masia zoya bongola motema na yo. Yamba Yesu Masia lokola Seigneur est sauveur. Yesu Masia zana tina kobiki sabo moina yo. Ndeko zana tina kobiki sa âme na yo. To tangi Bible na biso Jean chapitre 3 verset 16. Bible lobi car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique au Jésus afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bible lobi tangu Nzambe alingi mokili apesi mwana na kaka moko Yesu Masia afin que mutu nyonso akondima ye akozwa bomo ya seko ndeko biso batozalaki perdu na nzela ya lisumu Adam et Ève. Bible lobi na tango akale komaki soki mutu alinga bondela Nzambe pozwa grâce na nzela ya offrande to na nzela ya mpate bakozwa bako imole pate makila ekosopana so makila bande kosopana e bandaki kolongola masumu te bande kobomba masumu ezaki so mutu asali lisumu moko fo bana pate bakozwa bakosopa makila bato bazwi maboko ya mutu wana batie likolo ya mpate e bakobondela masumu ya mutu wana e likolo ya mpate alors ntango bakoimole ye makila ya mpate nde ebandaki kobomba masumu alors Nzambe likolo atalabi non mon peuple bazobeba peuple nanga bazonyokama. Bible lobi atindi Yesu Masia e tango atindi Yesu Masia aye andimi komata na kulusu akufa likolo ya ngana yo. Yango moni tango Jean-Baptiste amoni Jésus abi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Oh le péché ya makila nyama e bande ko bomba lisumu na tango akala mais makila Yesu Masia e pona ko ôte péché nde yango ne koma lelo soko sali lisumu bondeli Nzambe okyo à cause de Saint Jésus. Yango mutu nyonso o yebisi Yesu Masia te. C'est le moment, c'est le temps. Ya kondima Yesu Masia lokola Seigneur est sauveur. Yesu Masia zobenga yo. Fongola motema na yo. Yesu Masia kota kati na yo. C'est ça l'évangile. Mais ko bien aimé, nangina biso calamité Yesu Masia zoya. Soki Yesu Masia yete liwe zali. Okoipe ko kufa lelo. Soki mutu akufi vie sili. Okoipe ko kufa lelo. Mutu akufa kala maladie. Okoipe ko kufa na nzela accident. Okoipe ko kufa na nzela malade. Mais na biso soki si okufi esili. C'est le moment ya koyamba Yesu Masia lokola Seigneur est sauveur. Ezala nzela moko te. Otoki ko kutana na Nzambe. Otoki ko kota lola visa na ngweza ka Yesu Masia. Tika Nzamba pambola mutu zola na biso. Yamba Yesu. Yo mutu sio yamba Yesu. Na ngina biso kota na kobanga Nzambe. Ndeko batu balingi so kobanga Nzambe te. Batu bazotamwa la vie ya débauche. Batu bazotamwa la vie ya bosoto. Kobanga Nzambe comme difficile. Batu balingi so kobanga Nzambe te. Ndeko Bible lobi moto ayambi Yesu Masia 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. De ce qui moto ayambi Yesu Masia na bomo inaye a komi ekela mu asika. Makambo nyonso ya kala eleki tala nyonso ekomi asika. Yango na ngina ebisa ndeko nanga
kangama na Yesu Masia. Yesu Masia ko pambolo pe akomema musika. Ndeko Yesu Masia oyo. Soki a koti kati ya bomoi na yo, esengeli makambo nyonso ekoma ya sika. Lelo tala na vi na yo. Eza bato yamba Yesu Masia, mais lelo Yesu Masia zokisa masoni kati na yo. Ozotama la vie ya impureté, ozotama la vie kobo, ozotama la vie débauche. Ndeko Yesu Masia azolela. Alléluia. Yesu azolela. Ndeko évangile baby. Évangile komi na suka. Nangine bisa mutumo calamité Yesu Masia zoya. Yesu azana nzela makolo ezana nzela. Calamité Yesu zoya. Bongola mutema na yo. Bongola mutema na yo. Yo mutu yamba Yesu Masia lokwa Seigneur Sauveur. Bongola mutema na yo. Tika masumo, tika mabe. Kota na kati ya bonzambe. Luka nzambe ya profondeur. Ndeko biloko nyonso mona mokilo koleka. Nyonso zo mona kotikala. Ezana batu bazaki na bambongo. Ezana batu bazaki na mituka. Mena tango na zoloba batiki yango. Ezana bato bazalaki na mapango ba villa mais na temps autre zoloba batiki yango mais lelo ndeko nanga bakufi musu akufi na kati ya bakisi musu akufi na kati ya kindoki mususu akufi na kati ya mabe na kati ya lisumu lelo ezana bato ebele ba omona nzambe te yona inebisa yo lifelo na lola ezali existaka lifelo na lola ezali na lola bisengo na kati ya lifelo moto kino lelo nzambe na fongola lola te non pe ba fongola lifelo te lifelo eza prison ya satana lola eza place oba na nzambe bato bayebaki Yesu Masia lokola Seigneur Sauveur esika bakovanda esika ya kembo oyo bakoyemba Jérusalem mboka sika nde place bakovanda bato nyonso bayebaki Yesu bato nyonso batambolaki na kobanga nzambe nde bango wana bakokota e bakokota na kati ya kembo na kati ya gloire na kati ya kembo na kati ya sengo bakoyemba na ba ange mais bato oyo batambolaki na vie ya kobanga nzambe te nde bakobwakama na moto prison ya satana ezaka lifelo siko lifelo satana kokota na bakoliti na ye yona ina te omuto zolanda nga kangama na Yesu Masia banga Yesu Masia tosa Yesu Masia lelo distraction koti même na kati église même pas basala nzambe lelo amour esili amour du prochain ndeko makambo na zote ayo l'amour du prochain ezesous te na kati ya vie ya bana nzambe so tangi la Galates chapitre 5 verset nango 14 tina 15e verset oko comprendre ah Christ azoloba et tango Yesu Masia azoloba alobi ke kati na biso na kati ya Galates balobi ke kati na biso tozala na kati ya bolingo ndeko moko kotuka ndeko na yote ya mwasi ya mobali kotuka ndeko na yote yo pe mosala nzambe kotuka ndeko na yote Bible lobi tozabo moko afeke kolo Yesu pe komba Yesu Masia et se glorifier lelo église et perdre sans sango l'église et perdre mission nango mission o église ezalaki ko panda sango malam lelo komi to komi ko landa ndeko komi na pasi ya kolanda maloba nzambe e komi na pasi ya koyoka batia biso maloba nzambe batia biso vraie parole mission o Christ atinda ki biso ezalaki to gagner ba âme babika lelo komi bato bazana ba conflit bakoleka na caméra balokisa ba conflit na bango ezala bana nzambe bele bazo pengwa à cause de muto zoteya à cause de muto zo mema nouvelle oh message oh Yesu Masia pesi biso l'évangile est la bonne nouvelle la bonne nouvelle tozoteya yo c'est Jésus-Christ c'est une bonne nouvelle mais le commis bakoteya yo comme pasteur Guillaume bakoteya yo comme pasteur Moro Songolo bakoteya yo comme pasteur moko tala bakisi pasteur wana salelaka tala boy na minute mosala nzambe no aza taxé lokola mutabakisi tona vandi na mituna nzambe na binzambe seke basali no bazate seke nzambe na basali te do basali no so bazala diable nzambe na basali te l'église repentez-vous car le royaume de Dieu est plus proche bokonza likole zoya repentez-vous litomani no sela bakisi litomani no sela mokili litomani no lingo gagner mitema bato poza na mbongo poza na mituka bazaka na mituka batika yango ndeko ta yango na zote maloba nzambe Yesu Masia ko ya lelo akoya na tonga akoya na midi akoya na pokwa repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche lelo ekomi ndeko na otuna Bible lobi soko za likamuna ndeko na yo okokende ko lukaye soko lukie bobongisi ekayo kite okobenga ba ancien église basie bakei batei soki bayoki te Bible lobi opopoli makolo makala moto za na mutuna ye lelo muto akomi kozwa kombo ya moto aye nango na télévision na YouTube alobeta lisolo abike azana bakisi ne bozo mone wana azana ba demo maboko ne zakana ba demo yo muto za mosala nzambe o salite lokola Eli oke na ndaku na ye lokola azana ba prophète Baal oke lokola Eli
Oyebisi binenge za bwenzama bisinga tika bakisi. Tika bakisi abongo lita musumu tema na nzela na yo, afuka mo sambeli pona ye. Mais lelo komi muto le kambango la teva komo tanga koma muto. Yesu Masiya azwa kala mingi te. To bongo ya mitema na biso. Ndeko tozonga na nzela. Yo muto zoya ko bena dana mupanzi na yo poza na bere. Eza mutu mususu oyo taxi eza mutu akisi. Yaza mutu akisi. Ana bere. Tamso abungaki. Mais yo tamso erreur na yo pe yo poza na bere. Imperfection ezali pa mutu nyos. Ngabe mutu no te na zana bere. Tamso erreur no eza grave. Tamso o vivant kata fornication. Moi so vivant na tamsusu o futele mbonga libala te. Mais muninga na musoza mutu ekobo. Mususu na za muibi. Mususu na za ndoki. Siko lukaye. Sambela point c'est pour c'est la Bible lobi. Biso toza fort. To supporter ba faible. So communique aux fort. Ki mambangu. Bonde la tapo na ndekwana. Vandi se conseiller. Le évangile baby. Bandeko bazoka biso. Ezala batu bazana ba problème, azana pour sa solution. Mazoka oliaoka kombo Yesu Masiya tombami. Mazoka kombo pasteur Mosongolo. Oliaoka kombo Yesu Masiya po bikisaka. Azoka kombo pasteur tombami. Le évangile baby. Ndeko ba pagano ba bongo le sumu temate po évangile baby. Aba pagano ba bongo le sumu temate po évangile baby. Biso kalatamba te biso sango malam. Na yoki maloba nzambe. Na yambi Yesu lokola Seigneur sauver. Na mba Yesu Masiya po l'intérêt mitukate. Na mba Yesu po l'intérêt ba mbongo te. Na mba Yesu po l'intérêt na bike na okota lola. Eza visa ya nzela lola. Lelo ko fingana. Lelo ba conflit contre les hommes de Dieu. Amour et sili. Nangina biso monde a ténèbres za ko sepela. Bazako c'est là pourquoi pour se perdre. Ndeko toza bandeko. So moninga na mabe yako lukanga. Le pasteur Guillaume ozana mabe. Place lo baki mabe na télévision. Place lo sambela ki mabe. O salinga remarque. Obinanga to sambela to sambeli. So pe nazana komiki tsana fukami na bindeko bondela ponanga nazaki na faiblesse. Lui tomba nini na okene ko belela na micro. Lui tomba nini na okene ko belela yo na télévision. Po batu bayoka po ekitisa lelo batu nyonso bakomo finga basala nzambe lelo batu nyonso bakomo tuka basala nzambe o ko finga mosala nzambe Bible lobi qui est-il de juger mon serviteur s'il tombe ou si il se relève cela regarde son maître lelo mosala nzambe komi sija licho sija ko finga na biso place nyonso ba fo bazali ba vrai pe bazalaka donc mutu nyonso basangisi ba kotie na kati ya mbade moko bazo finga oko finga mosala nzambe na sima nango malédiction ezalaka na ina bisa mutu moya kota mosala nzambe te na ina bisa mutu moko na inde ko sangisa na ko tia malobo Christ atininga na ngala te makamba délivrance nzamba bisinga bité fils tika tia makambo kala mingi te na zoya na ina biso Yesu Masiya zoya kalate to milengela ndeko to milengela izaba ndeko mo bandeko yemba tanto zakana dans la famille catholique tanto zakana catholique bandeko bandeko yemba to milengele malamu Zambi toyebi mokolo te toyebi pengonga te toyebi te soeza na 15h toyebi te soeza na 16h comment okoki koteya évangile moza na conflit na moninga comment okoki koteya église okoki koteya na église mais oyokanaka te na bato mosusu comment okoki koteya na église mais bato mosusu olingaka bango te ya ndenge nabisa motu moko imperfection ezali c'est le moment ko se repentir Christ Jésus azoya kala te lifelo na lola ezali ndeko lifelo eza pasi lifelo eza pasi talaka moi so bimi na 38 degrés so moi bimi na 40 degrés bato bakoki kokufa comment mutu olinga banga covid mutu azosala azosala banga covid olata kashine mais bato balingi kobanga nzambe te ndeko totambola kobanga nzambe Jésus Christ azoya kala mingi te miso Yesu Masiya esili yango moni lelo ekomi makambo ebele lelo moni ekomi na bamboka ba tremblement de terre ekoti ekomi na bamboka so tali bandeko baza na est na minute oyo ndeza bazo zika po moto donc moto na kati ya est donc kimia ezate na ngina biso nyonso wana tremblement de terre ekoti alléluia nzamba pambola yo muto zolanda biso tremblement de terre passe ekoti souffrance ekoti bato bakanzata mususu bakonzi baza mabe na ngina biso ke temps ekomi mabe et cela qui est arrivé à Jésus kalabiso tozaka na mois de juin so juin bandi elange koti mais ndé na zo biso na juin ambulu ezobeta mbula na Kinshasa na juin ezobeta engeli biso ke nzamba zo sende makamune na ndenge na ye ndeko bongo la motema changer bongo la motema zela calamité Yesu Masiya zoya Bible lobi celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises ngam tunazote c'est l'esprit de Dieu c'est poussé par l'esprit de Dieu naza l'intérêt là-dessus na te bongo la motema Jésus calamité zoya litomba nini na tellement la chaîne ya télévision na tenga komo moto na tuka komo moto oh Jésus Yesu Masiya zoya kanisa musayizo sana kulus
mutu andima ko noko na osala ngote papa na osala ngote mama na osala ngote andima kufa pona yo na loi kutu batia soki mutu asali mabe babaka l'infraction est individuelle mais Jésus-Christ a beaucoup l'infraction est individuelle masumu na biso matin ne croix na gestemani yo melike no yo iya minyoko mawape pasi ondimi koko mali sumu elokolo osala nanu te yo moto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya na ngai ebongi na yango te eza ngai nde na meritaki pasi oyo pasi oyo ngai nakanisi njele kulusu yango mpo nini bato ebele boye basangeli moto se moko asala bango nini ye tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na ye asopi yango sene elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka oyo amesana kolimbisa ye ya na ngai ebongi tala mosala Yesu Masiya asala na ekulusu mpo na yo na nga tala Yesu Masiya andima ko se sacrifier ndeko tala Yesu Masiya andima ko se sacrifier lelo komi sujet ya jugement pona bato mususu lelo komi sujet ya kotonga pona bato mususu lelo komi otonga bato mususu ndeko jugement na salama te nzambe muto osala jugement yo muto osala jugement osala ba imperfection faut réparer yo muto osala bato jugement osala ba imperfection lelo pasteur auti ko o mwasi na mwana auti ko kufa pasteur mangwangas bato nyonso babio mosala nzambe akoki koboma te na basala nzambe na baninga na mususu ba expose ye ndeko est-ce que okoki korécupérer ndeko wana te bote sango malamu obi nzambe aza na posala yo mpo na Kinshasa a bato nyonso baninga na likolo ya intercession ya papa wana est-ce que ya solo ye mutu abomi soki azalaki ye mutu abomaki poussé par quel esprit est-ce que kombe na si esprit eza pene na ye te oyo eza na nsima na ye te o mpo niso moninga akwei ozanga makasi otelemisa ye mpo niso moninga abungi ozanga ndenge nini okoki kosala reproche lelo oyo moninga abungi ozanga moye ya koyebiseke nzambe alobi telema nzambe atuna mokolo suka ndeko lelo baama bato mitema bato ebebi bato babungi nzela bato baboyi kosambela cause évangile na yo a cause évangile na yo bato batiki nzambe batiki kosambela l'église ekauki corps du Christ ezoyoki soni église ezolela likolo mabe oyo tozosala likolo mabe ya basala nzambe eza exposé yo mpe mutu mosala nzambe limbisanga mpo na terre yo mutu mosala nzambe est-ce que okokende nzela lisumu mpo opengwisa bato mosusu mpo osala bato mosusu pasi à quoi sert ya kogane mokili oyo operdre molimo na yo oh Jésus merci operdre molimo na yo ndeko nyonso mona ekoleka liloba nzambe ekotikala maloba nzambe bientôt Jésus-Christ azoya litomba nini tika nzambe apambola oza baposa te opartage na yo wenza pasteur Guillaume benganga na plus 243 85 88 17 579 nayebi na commentaire musuba ofinga nayebi musuba yo lukanga ta na ndako pwana oloba ebongo nayebi ba misuba okanelanga ta na nzela tika na te ya Yesu Masiya oh Jésus totei ba démon trop totei makamba tika na te ya Yesu Masiya Jésus Christ est Seigneur ce qui oyambi Yesu Masiya te lokwa Seigneur sauveur au mona bomo ya se côté bato bakomi kobanga bato bazala ba problème bazo luka solution mo bengi bazala ba problème problème nezo senga prière ndeko na zwi te akosambela pona mo loboko ya nzambe azolanda nde nazoloba abi papa na yebaki te na mona ka ba pasteur neso bazaka faux na bisete ba pasteur ya vrai bazali pasteur neso za fauté ya vrai bazali ndeko to banga nzambe litomba nini okoleka po okosa moto ozwaka bozwi ya moto litomba nini okoleka po okosa moto odetruire ka vie ya moto ndeko tobanga nzambe nayebi ke baofinga nga nayebi ke bato baloba na bacommentaire me nga na oteya Yesu Masiya nazo koexercer mission o nzambe atininga église et perdre mission nango to perdre mission ezali aller par tout le monde bato babongola mitema gagner les âmes to perdre tant ko gagner bas âmes ya ba am plutôt ole mitema bato babongola mitema ekomi moto akina église akomozonga oh combien de personnes bazonga na catholique baki na église de réveil mais bazonga na bona catholique muso atiki osambela église de réveil muso batiki osambela à cause ma be ndeko Yesu Masiya azoya kalate déjà mona sango leki na TV atie photo sango mususu abio sango ya nino ya Saint Gabriel za mabe
nga naza sango ya nino ya monseigneur moke déjà mona sango mais vous le pasteur batu ba pengu a cause bino ndeko bongola motema yamba Yesu Masiya lokola Seigneur Sauveur litomba nini okoyi ko vanda otanga komwa ndeko mususu yango moni même place oyo sale mission même place yo lobby nganga pe ya lobby baleki sepe nganga po kilo ya kibosala nzambe zate tika nzambe apambola yo plus de 143 85 88 17 579 neti ngai nzamba limisa pona otanga kombo na lala no alota te bana ba nzambe na bongo mutema 85 bana bandio sambela nzambe no na lota te na loti te o Jimmy Shwaga azandoki na lota te Osborne ndoki na lota na note o Atoms ndoki na lota na note o na lota kangote na lota ngote o nano Marcelo ndoki ta biloko ndasa suki na wana ezaki ndoki na tikala kolota ngote na tikala pe kolota ngote ndeko nga na sambela ka nzambe na mupanzi langa na salela nzambe na vérité pona bike jugement ezali nzambe moko lo ibotika ivona bleu ebote sika moko nga mona yebi na ko séparer combien o le kautanga ba kombo abatu mutu musozo tanga komo na ye aza père spirituel na age na ministère eza mukolo ya age na yo neti par exemple papa na biso mutombo aza na age ministère à 45 ans ministère tant le calendrier papa ezatana donc age o ngana zanango eza age na ya ministère tu vois maintenant donc tango ça bon mbala mo malédiction za likolo na yo ndeko mosanza men solo comme taxé mutu mabe mutakis yana tuna question pesa nga réponse est-ce que nzamba za na basalité de diable ko le kanzambe na basali non bongola motema na yo kala mingi te Yesu Masiya zoya nde na biso na mona te sango ya monseigneur moke aleki bona na écran lobike sango ya Saint Gabriel za mabe sango ya Keri Makila za mabe sango ya nino kaka ba pasteur nde ko bongola motema il est temps Jésus-Christ azoya kala mingi te yango moni bato belé ba baye ko sambela bato balembi poto perdre mission to yakina on gagner les âmes nani Marcelo oyo finga mais nani mutombo oyo finga nombre bato ya za na bonne église so ba peso ata 4 o tia bango wapi est-ce que place o tia bango oza place o tia bango oza place o tia bango te oza place o tia bango te eza na bato bazo le kana télévision aya ate nanu te na église na bango aza frère un simple frère moleki na ba kombo ya bato ndeko bongo la motema na lekite pour cette intervention pour la moto nazo parler sur l'amour du prochain l'amour ceux qui a oza la raison ceux qui a la zala mabe lukaye kene na bureau yebisa ingana ye lokola Eli yoza lokola prophète Baal na ye na yebiso tika bakis soka boyi bo meki nzambe na bilokola Moïse devant Pharaon bo meki nzambe soka boyi biloyi makala moto ya mutu na ye mais qu'on lekate la chaîne kolekate na télé otanga kombo ya moto sans toutefois ozana kata profondeur ya makamuna ete jugement nzambe za tika nzambe o juger ko juger ba tout bible lobi ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés verset zakaboy ne jugez point ngolo boy songa na za lisumu na yibaka na ke o juger moto sa le kobo so bible lobi ne jugez point parce que soki oza saint oza na droit ko juger moto nyonso si tu es saint mais soki ozo miyebaka na kati na yo osaka kapeli lisumu ko juger te ko jete mbela moto ezali kona tika nzamba juger tika nzamba pambola ndeko frère ndeko pasteur tika nzamba pambola ndeko prophète tika nzamba apambola yo na fingi mutu te na lobi mabe pona mutu na te évangile c'est ça l'évangile au Christ atinga nzamba tungi singa butu mobimba na te makamo tika nzamba apambola yo plus 243 85 88 17 579 plus 243 85 88 17 579 bano na kambaka na prière baibinga nzamba pambola bino nzamba pambola ba owa sola nanga yo pena no yokanga te na bondelo bolinga nzambe tika nzambe apambola na bike ba commentaire ko ya musuba ofinga mususu ba oloba mena lobi tika nzamba pambola yo tika nzamba pambola calamité Yesu Masiya zoya l'enlèvement eko salama bokonza likolo ezali lola na lifelo ezali c'est le moment ta yangoyo to bongola mitema na biso ko bongola ka bizalite ko za pas hypocrite tam suna mupanzi no za hypocrite o lakisa watu bolamu mena c'est ça la makambo belé mais nzambe nda yebi yo yana na solo na lifelo ezali litomba ni to gagner biloko sans mokilio mais so perdre molimo na yo Jésus-Christ revient bientôt tika nzamba pambola mto la ninga yo moto la ninga tika nzamba pambola yo ko pengwa te po yo kaki shishotima moko ko pengwa te po yo kaki songola bandeko lo ko pengwa te kangama na Yesu Masiya yo na visa lola nzamba pambola to komi na suka to kutana la prochaine na ngala pesa message ya témoignage na pesa 4e partie troisième partie Seigneur abisinga bi non
na pese message yo loba na peuple nanga mokili momba babika na biso bolamu zo salelo récompense ezali nzamba récompense na lola na biso lifelo na lola ngaba lo les ali gombe alo les ali ngelo babo nzamba pesa ba motole bato basala ki nzamena persévérance na fidélité okangama Yesu masi nzamba pesa motole nzamba latso couronne gloire aux esika mona ba ange bato pe basala ki nzamba yebi Yesu masia masali nzamena botau ko lemba akena église mingi te po yoka mabe mingi okota no lola movana ngaba ya lola tika nzambe apambola yo plus 243 85 88 17 579 eza bino pasteur Guillaume ozana posa nango benganga ozana posa prière ozana posa numéro ozana posa conseil pour conseiller ngai benganga nzambe ozanga te na pambola yo bandeko nanga ba pasteur basala nzambe je vous aime beaucoup tous à l'ensemble pour tolonga satana monde a ténèbres ezo sepela monde a science occulte comment mutauti chrétien azongi akena la science occulte non monde a science occulte ezo sepela pour biso na biso tozo bomana évangile ezo yeba nsusu te tika nzambe apambola yo tika nzambe bakisa plus na vie na yo totomboli loboko na biso droit to sambele tendre pele Dieu de grâce na pamboli ndeko mwasi ndeko pasteur ndeko prophète ndeko apôtre na pamboli mon diminion soit Yesu Masia la ninga o nano yebi Yesu Masia te kota na bomo ina ye sala musala na Yesu Masia po yebi singa calamité ko ya tika ete Yesu soko zongi le lokanisa biso na bokonzi na yo mais soki non zongi to pesi biso pema to kozanga te ko continuer ko sela yo kuma mapoza nzambe na kombo na Yesu Masia 3 fois amen 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 que Dieu vous bénisse à la prochaine. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et sengo na biso.